Sarah olaki biso ke histoire wana to betango ka ya solo ka bo solo ndenge ezali. Te menga rara pole pole. Wani ya makambo bana. Ngai pona sunga mwana na nga na ko senga edenga te. Sarah, c'est moi qui dirigeais cette émission après. Mais oui. Mais Ndapena na droit à réponse. Moi to kita mwandambo chez Top Media chez Tadingala pa to linga koza dou. Te ba si justice te. Ah OK. Il y a précipité ko senga pardon pour batika justice te. Pasteur Mike Fatika justice asa musala na eba interpeller Asamba apesa ba preuve ya ba proposition to banda lo ba sur pasteur Mike. Moi si otambola na PD. Bazo obligé yo aussi c'est ni sa PD boké partout. PDP assisté sexe na yo. Tala abomination. Babengi sou mutu mususu bokutani kuna défi boyebani te boyebani beta d'esprit te bokutana te mais ozo si c'est sexe a muto yebite ezalaka nango déjà na Kinshasa porte-à-porte eza pourquoi bazo lobelaka bato bosa bakaka so babi pena vrai porte-à-porte ba fi tout presque nyonso basala ba partout bana kata porte-à-porte banda ok Dubaï na yoka non li solo wana te mais pour votre information même na Kinshasa porte-à-porte ça les maka. Ah OK. Porte-à-porte ça la maka au moins ba fille oza mwana mwasi mais bazola la esika mo na PD na même préservatif même porte-à-porte ya solo ça na Kinshasa. OK. Lelo ozomona ba fille ebele ba komi ba lesbienne musu ba linga ngote bazui sentiment nango ba partout zo bazo kendaka bazo obligaka bango basanga na bango ekoti. Pourquoi yo linga kozwa bana ya papa Diego te oazali ton homme au bozana yenda kumoko aujourd'hui nous apprenons que eza même na moko ya bana na ye azaka na balabala yo olinga kozwa bana ya mobali na ote pona nini Sarah kimuti ya mabe. Très bien. On doit aller dans l'analyse trop loin. Tu es une femme mariée. Tu te déplaces toujours sans ton mari. Ouais. Pourquoi? Ça y a pas paté. Parce que mon bala kobota awa sikoyo a voyager ki atikeli mwana mwasi. Tu es une mère, tu es une maman. Oui. Banana bino. Te banana ye. Loba même ata banana biso mais ye a Kaboli. Ouais, ça pourrait être ville moro commerciale. Et ezopona batute. Tout le monde est libre au de Dubaï mais sauf que on a monté nini que ça na Dubaï. OK. Netinga na part na ngana mamna ina sala. Sarah tola na Dubaï akenda ko sa nini. Ebi eloko ya katela contrat. Vidéo o atala place mama ya bana ya Diego na bana Diego ba oloba ki papa bango akima bango. Papa bango sunga bango te. Alobi yaza parent. À qui jamais qu'on soutenir un irresponsable. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bandeko Balandia, Top Media Télévision. De l'autre côté, Bandeko Balandia, Télé Monde 243. Voilà, moi c'est-à-dire Ngalapa, votre frère, votre ami, votre yaya, petit frère, grand frère et pas Bandeko Misusu. Boye Imala mona émission Nabino Oyo, le code de bonne conduite. De l'autre côté, Tozo Bengango rétroviseur. Voilà, j'ai le réel plaisir. Mokolo Alelo Yakoyame Labino, Lisusu Saratola Oyo. Vous savez tous, tout autour il y a Saratola Makambo Ezali et Belé, tout autour il y a Saratola Bamakambo et Tondi Lokola na film ya Jésus, tout autour il y a Saratola Makambo ya Koloba Ezali et Belé. Aujourd'hui lorsque Tomeki un peu Kofanda to Sokoli Mai, Tomeki un peu Koloba ete to poussana na no pembeni ya Saratola, Tomeka moye Tomeka ko solola avec Saratola, Tomeka koyeba exactement est-ce que Zali ya solo makambo tozoyo kanangambo ya Saratola makambo nini Saratola akendaka kosala na Dubaï à tout moment parce que moi dernièrement j'ai appris qu'elle était aussi citée parmi ba fiyo bakendaka kuna de l'autre côté ce qu'il y a pota sonini wana je dis mal ya ko prononcer yango et puis Saratola aussi azali parmi bae oyo batombolaka bendele oyo ba représentaka ba défendaka Madjabou Talent donc tout autour il y a Madjabou Talent makambo
Makamopé Yakosola, Eza Ebele, et le pasteur, le révérend Mike Kalamba, il ne sera pas épargné pour Namokolo Alelo. Et puis, Denis Lessi aussi, je pense que Yé Penande à cause de Socle Potogofan de Lewana. Derrière la caméra, un réalisateur frais, très intelligent. D'ailleurs, il est en train de bouger sa tête, bien que son nom, des fois, et ça, l'anga difficile. Papa, ton nom déjà? Bon Délivre, c'est qui? Oh, Délivre. Bon Délivre. Bon Délivre. Bon Délivre. Ah, c'est un joli prénom. Voilà, Bon Délivre. Merci pour la réalisation de cette émission. Et je dirais aussi un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, Kilo Omer à Calgary, c'est-à-dire Kilo à Calgary. TK09, l'international depuis la France. Merci beaucoup pour notre passage conseil. Et joyeux anniversaire à toi, Priska. Priska, joyeux anniversaire à toi, Kedi Bonheur. Une année de plus. Ça s'est fait comme ça, Bambo Tenanga, et pas à Hermine Kamalandoa. Une façon, Yakoib Sabino, je suis non loin de vous. Sarah Tola, Zanami Nabiso. Mon réalisateur, ceux qui ont au Fongola, Bandeko Balandi, va comprendre que Naza avec Sarah Tola. Tola. Mbote, maman. Ah, t'as dit à Bangalapa. Calais. T'es Nazali, maman, bonne santé. Mbote, ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Mbote n'a pas bonné na yo. Mbote n'a pas tenu, tout vraiment au Barolanda biso na émission à Tadi Ngalapa. Voilà, donc mon kolo lelo Sarah olaki biso ke histoire wana to betango ka ya solo ka bo solo ndenge ezali. Temenga rara pole pole na ranga mta vérité ba nango déjà. Lelo to ko cha frente na maboko. Te frère te. Voilà. To koluka to ça la entrée na biso parce que yo yebi yo oza actuellement, je peux te dire, je peux t'appeler comme ça, oza parmi ba influenceuses, il y a réseaux sociaux. Vu en plaire ce qui se passe entre vous les femmes lorsque vous arrivez à Dubaï, au Koki Kocha à Vinin, avant na kota donc pas na yo Saratola. En fait, Dubaï est une ville commerciale et ils ont pour nabatouté. Tout le monde est libre de Dubaï, mais sauf que nous avons monté à Dubaï. OK. Netinga na pas na ngana ibam na inosala. Saratola na Dubaï à Kendagosa Nin parce que dernièrement je te vu la photo donc Nazaki Nango Ozaki na business class. Ouais. Business class Saratola na ebinzela wana na fréquenté au moins 3-4 fois business class na avion aller-retour hôtel à 5 étoiles. Na musala nin Sarah. Merci beaucoup. Na musala YouTube te na business. OK. Na business et à part ça nana ba grand partenaire. Nana ba sponsor à makasi. Nana ba relation na ba héros de l'ombre ya makasi o ba simba nga pinda ke so tali fin du mois YouTube et commenter hein. YouTube est un métier to sala ngo kaka mais na niveau ya ba business on a komi na ngolelo na ba partenariat mususu so itozo maintenir ka bi musana sur YouTube parce que yango de comme singa place naza donc c'est important na sala ka yango mais budget za plus na marambo na sara na c des places penda budget na ngevandara parce que ba question ba tebele ba tuna yi poko ke Dubaï eza lo roi mutoko somba biloko au futela ngo biya business class ti hein na biso bata moyen bata to luka quoi. C'est là où je suis Sarah. Mais so ina comme na niveau ba business class c'est que nami kokeli parce que na bando ke pe na business class ti bando ke na ba billet na ba 600 700 800 mais so ina sombi billet na ya 3000 et quelques pour na business class na yebi place na télémeli donc il accepte que mutu pe wa talanga na ndaku akenda yi bato ça n'importe quoi pas vendre na business tetam sunga billet sombi ngate. Non mais Sarah, nous allons mollo aujourd'hui parce que au échappé biso ne loko à mon côté Sarah parce que nous te connaissons beaucoup plus aux alliés Mopanzi Sango. Erio voyageaka, j'ai toujours vu au Lobaka que non la tola se déplace à voyager. C'est-à-dire au Kenakana casquette nayo. Mais c'est quoi le business show buzz? Au pas nga naibi que Sarah soit allée na kati ya business par rapport à ce que fait Sarah Mokili et Yeba parce que Sarah Azamoto abattu. Mais le business ango est dans le noir. Ce n'est pas dans le noir. Oui. Ce n'est pas dans le noir. Na te karana média.
OK. So tali page Facebook la ngeza na ba article bilo tout na te kaka. OK. Na sara kopa mi tout kana sara ba kope belé musu na lobango na médiaté, musu na za na ba maison même o batu ba ebité ke kolo nango sara parce que lelo batu ba komi mité mama be makasi. OK. Alors na za na makam nanga musu na linga même pas batu ba yeba. À part ça, batu musu pe ba mituna ki mais maman sara poigno kende ka business class. Non. À part ko travailler na YouTube to koma ba influenceur. So totali na Côte d'Ivoire ba influenceur nyonso Côte d'Ivoire ba vanda na business class. Ezateke parce que ba ke osala likamoro boye eza parce que ba mitala o bango bazali o bango balingi pe ba koma lobby. Parce que mutu yo moko so za ko se respecter bato bazolinga ba ya pembe ino ba mema na statut oyoza. Voilà. To mona ngo lelo ba publicité belenga na sala. Ba même publicité on a na sala bande comme sous bazu on a ba chaîne mais ba ozo ba mbongo on a banda ozo ate ba ozo na C. Pourquoi? Parce que mutu na mutaso mi pesa level na o ya zali. Voilà. Lokwa moi makoki ezali ba sponsor a makasi baza ba partenaire baza ngana koma na ngai msu na vandi bweso na bina voyager na ke place mo msu mutu mo mutu somba billet wana. Tanga somba pe billet wana aotala ki Saratola te Saratola elle là comment influenceuse na biso o aza reconnu. Na Afrique, ba repesa e trophée en septembre en France. Alors faut se mêler billet business class. Donc, ce nga lelo na komo ke et puis ezara pona wana te na tikali muta business class libela. Voilà, mais Sarah, oyebi ke place au penat oza yunanga même moi 10 même moi 20 minutes. Sarah, on doit aller na analyse trop loin. Tu es une femme mariée. Tu te déplaces toujours sans ton mari. Ouais. Pourquoi? C'est normal. Ngaza business, mobile na ngaza musicien. OK. Nous ne sommes pas obligés à voyager ensemble. Yepé le lo ko voyager avec ma musique, je ne serai pas obligé de partir avec lui. So ngana ke business, so to ke voyage à famille. Au moins na ke to ke soit na to ke vacances, soit na bana. Mais so na ke voyage na nga ya business, na ko ke na ngonga moko, ye particularly osa makam na ye. L'influenceuse Saratola, je suis encore là avec toi. Mesdames et messieurs, vous suivez cette émission avec beaucoup d'attention parce qu'il y a tellement beaucoup de trucs, il y a de bavures, il y a des choses, il y a des interprétations, oh peut-être ezali bongote, baluka kokole bande konabiso oyo. Baza, moi j'appelle ça la grâce. Lorsque vous avez la grâce, nzambe atombolio, topé sabino longo ni nzambe a continuer, bo garder kande ke wana apumboate. Ba pesa bango ba qualification est belé par rapport ya oyo bango ba koma ko sala par rapport ya grâce au nzambe donc apesi bango. Aujourd'hui, souffrez quand même. Maman aye sabino vérité ou peut-être bino bolinga ko comprendre te ko qualifier ye nanu ndenge yo ozomona na nda kote lokolo mona ki nzela do aleka ki mutu mo akoyaki c'est que yepe akoyiga na banzela na yango aza Saratola. C'est que Diego supporte aujourd'hui. Excusez ya kocha papa na makambo parce que je peux pas. C'est qu'il supporte. Ma femme est en voyage, moi je reste à la maison avec à gérer ce qu'il gère. Est-ce que lobby payo koki kozala na même thème na même patience pe que non Diego Hermo kopia ki un mois voyage naie 2 mois voyage naie et ko causer préjudice? Non, pourquoi? Et à Moussala, okay. Tu as un couple à jeune. Et puis à part que tu as un couple à jeune, tu as un couple mot, tu as très cool, tu as ini na ba pensée. Et là on y a tout nga fona sala c'est que tu soli en de anaï. Voilà. Tu yo kanya ça va mère yo kende. Donc c'est que so il peut comme tour naï. Tozwara ide biso mbala ensemble. Ma mnya tout ça là tozwara ba ide biso naï. Ah ça va ngana okende production oui. Bonne chance à qui naï. Et un problème tout le monde en papa voyage ça dit 1 mois 2 mois moi c'est là parce que qui musala mission de service ndenge ma openga na ko sala ngo déjà na couple na biso tozara lora to na moi ba je moko boy biso mibale donc toyoka na makamunya su ya lobanga na ondima nga personne na lobi pas ondima donc toyoka na biso ko pena ba master et sonne toza boy to comme même moral en dehors ya za master mobile toza na ba master to traiter makamu su lora ba master penda ke to solo to pesa na ba idée to sala boy to ça ah OK c'est bon donc na bolingo senga ka compréhension ezala amour vrai surtout et puis patience. Ozo comprendre mingi dialogue père très important. Donc biso lora tozala déjà na biso lora ba master na biso ezala nango soto lobby to sala boy to sala ensemble. Merci voilà mesdames et messieurs, c'est comme ça que cette émission ezoko continuer ko salema et aussi vous qui avez de femmes
Zoape moi sino lokola moninga na yo, zoape mobali no lokola masta na yo pena, parce que la femme au départ comme elle a été tirée na ba côte na biso, c'est-à-dire donc a méritaka d'être protégée ba linga ye ndenge bena Bible ezoko senga biso. Moi ça tambola ndenge mobali na lingi, mobali pa tambola ndenge moi sina ye alingaka. Bango mibale bazalaka na likanisi moko. Mais Maman Sarah, une idée, une question et yelinga na motema. Il y a beaucoup de personnes ezo matanga mais tikanga kana tunango Sarah. Pourquoi yolinga kozwa bana ya papa Diego te o azali ton homme au bozana yenda kumoko? Aujourd'hui nous apprenons que eza même na moko ya bana na ye azaka na balabala. Yo olinga kozwa bana ya mobali na ote pona nini Sarah? Kimutia mabe? Très bien, question no eza bien. Et la bandela ngo sous la émission parce que na lobango déjà une émission nga na otikala kozwa bana na été. Mais pona nini? Ouais, ba cause eza belé parce que ba edaka muto aza na idée ya bien. Omoni koleka ya mama bana na na média tia intoxika bana wana eza mauvaise foi oyaza nango envers nga. OK. Parce que tozara déjà resola ngam na komisa bana ngam na futia nerval ngam na somba ba uniforme même ba kaya bana wana ba première page écriture na ngam te koma ba kombo na bango. Alors tozala ko solola mais si bitima tanga moni acte moko ya maramba libale salami na média a kotisi yango na mutema abandi ko sala ba émission o asala entre temps nga na ye to banda ko solola ye na Diego bakabona kala Diego azova na ndakule na bovan ye moko. Alors mutabongo a déjà na mauvaise foi. Kozwa bana na ye ko bokola eza danger. Kozwa bana Sarah Bongisa, tu es une mère. Non, bana bazara ya maman, bana bazara ya papa te. Parce que mobala ko bota awa sikoyo a voyager ke atikeli mwana mwasi. Tu es une mère, tu es une maman. Oui. Bana na bino. Te bana na ye. Loba même ata bana na biso mais ye akaboli. Wana ça pourrait être. Non. Nga nzara correct na hypocrite te. Ah OK. Bana na ye. OK. On se comprend. Donc, le quoi déjà mutazaki na mauvaise foi à niveau wana. Ya koleka na media kolekisa tina bano ye moka bota yoki mawate ke lobi bako tala ngotang ba okola ko sala makambo asala ya lokutaza na mauvaise foi. Alors kozwa bana wana koyana baona ndaku nanga eza komi tchana ngambu. Parce que ndenga za na mauvaise foi, il est capable ya ko créer lenga ba problème que moi na ya belinga. Liwa tomsu liwa eyaka existaka ke mwana beli to problème moke ye asa ebi ndenge média fonctionnaka alors bano yo salanga chantage à tout moment ba benga kinga azonyokola mwana nga engé comme sujet ya média parce que ayebi déjà goût elenga média donc ngaza mwana kosoli azonyokolela nga bana botaela nga likambo na kozwaka bango te bazwaka bana ya mobali et pas mwasi oyo azana motema lingi ke mobala zwa bana na ya bokola. OK. Moi so alingi ke bana na yeba ke ne ba boko ma papa na bango. Mais moi so azana volonté ta azana mauvaise foi, cause te parce que a cause laisse ta bana na ye moko poison yo memi ngambo. Tu auras des sérieux problèmes. Nga na sara ba histoire voina zu ba histoire ebele o conséquence ya ki motema malamu ki mutatali bana mobali nanga mobali kuta zo boya bazwa bana me ndeko mwasi atali te bana mobali nanga nazwa bango na sankisana ba oyanga bano ya zwa ba bebiseli bana na ba violer ba comment violer bana na ndako. Donc c'est compliqué, je te dis. Makambo etali bana ngana lobaka papa sunga bana na yo menga na ozwa bana te mutu na muta boko la bana na parce que même nga pe na bana o batikelanga na zui bana na ngate na kepesa papa boko la bana na ote parce que je suis une mère naza capable ya boko la bana nga soki papa monique papa fa soutenir papa faut bimisa mbongo na poche olesi bana na ofuteli bana minerva tu fais tout. Mais maman boko la mwana na ye selon éducation na ye pour éviter des problèmes. Bazwaka bana ya muto azana bonne volonté au peso bana. Est-ce que yo o permetaka na papa Diego pe azwa soin ya bana wana ndenge? Na o permettre etendeni déjà ko loba ko permettre eza langage mabe parce que Diego est responsable et conscience na ebi ke ba makila na ye. Est-ce qu'il faut ba permettre et poisson mais tout à l'heure tu venais de nous expliquer que wana makambo bana. Ngai pona sunga mwana na ngana ko c'est moi qui dirigeais cette émission. Mais oui. Mais n'a droit à ma réponse. Moi, tout qui t'a mandambo chez Top Media, chez Tadingalapa, Tolinga Kozadou.
Au lobby, il y a Diego Boa, ba mythe, ba master, ba camarade, ba master au Saranate. Ba collaborateur, ba partenaire voilà. jusqu'à la mort. J'en suis sûr que Papa Diego, avant, a une décision à consulter Kayo. Maman, je vais faire ceci. C'est là où on a tout. Est-ce que yo au permet Takana Papa Diego? Na makamba bana akoki ko yakotuna ngate parce que ça devoir na ye. Eza makila na ye. Donc il peut faire ça sans pour autant même t'informer, c'est ça? Te akosa lango, c'est ça. Eza ba makila na ye papa. Akoki ko informer ou pas, ce sont ses enfants. Makila na ye bango wana. Okay. Donc soka za nango faut pesa. Okay. Ata yebisinga te, il faut pesa. OK. Et c'est très important. Donc wana kolobaki ya osenga nga permis et na sens te alora nga na ngina sa ela mwana nga molika mfuna senga permission. Non. Baza makila na ye. Akosala yango eza obligatoire et c'est automatique. OK. Comme akoki ko ebisanga, comme pas koki ebisanga te mais il faut sunga. Il faut payer ça. C'est obligatoire, c'est devoir à mes parents envers ses enfants. Sarah, en tant qu'une mère, est-ce que tu peux pas avoir un cœur de pardonner? De pardonner Natini. Bana baza ba innocent. Ouais, voilà. Voilà pourquoi j'aime tes réflexions. Comme ils sont des innocents, est-ce que tu peux pas les embrasser en mettant leur maman à l'écart? C'est difficile pour embrasser. Bana ya mutu oyo a recréer le problème lobby, je le ferai jamais pour plaire aux gens. Non, merci. Voilà, mesdames et messieurs, je pense encore une fois vous avez une réponse par rapport. Et puis là, moko na bakisa susuka na ba question ana. Les loyo peut-être batu baza baye baraté. Départ à Diego Azwaka producteur, monsieur Joseph Kamwanga, la PCM Beauté. Je crois que mon aura même ba vidéo sur Kilaka. Ne bandele qui n'a vité ça m'a cassé. Oui, oui pourquoi katana? Ni ne katango. Mukom Susu producteur à Benganga alobi madame n'a préféré to kata contrat même si ngam tu na perdre pour na bimisa bambongo mais je préfère plus. Gabi pour nani? Alobi so ibota ensemble na mobile na obo Benganga. To benga oyebi eloko ya katela contrat. Vidéo o atala place mama ya bana ya Diego na bana Diego ba oloba ki papa bango akima bango. Papa bango sunga bango te. Alobi yaza parent. Akoki jamais ko soutenir un irresponsable. Oh là. Au moins que Diego a eu temps en silence. Et ça choc. Yo ebite que ça choc. Ya makasi. Départ wana vitesse oyo lobi wana exalabo. Producteur a kati nyonso. A kata tout. Na contact même ya okomanata bonjour. Ezala asuste. Oh là. A koki jamais ko soutenir un irresponsable. A soutenir yé pourquoi? Parce que bana na e bazo souffrir. Pourquoi sundola moi si na maman bana na e? Ezaki débat. Et contrat et katana. Or makambo moi si wana sale eza mensonge. Wana kutu ya producteur mais nazongi sur son orchestre héritier. Voyage à Souka Fala Basala avant Diego Longwa Isaki voyage à Turquie. Bienvenue Makanga jour Tanatanku Kombone. Jour bakendaka kosala examen na hôpital ya Turquie kuna place basala examen babenda ba makila alobi si aloba boyi. Abi yo soko kende voyage eza pona héritier muta insister. So ezalaka pona ngande producteur ya excuse ya concert au boki obeta okoko kende te tu es irresponsable. Na tala ba vidéo mona non lobat na tala ba vidéo bana na ona lela et na koki jamais ko soutenir muto aza irresponsable. Pourquoi ngana mema mwana faire na yemta mema mwana Davina na Turquie. Bienvenue Makanga. Parce que nazaki na motema bo papa. Na oki passe na moni bana no na média bongo bazolela bazo souffrir. Est-ce que bazo même attend ya ko vérifier te mbala moko ba ko vérifier non au ebelo au moins eza na Congo tout le monde même na ba sujet auto kota ya ba pasteur Mike na Congo soka ngana lekika na média mtaliboso ngalapa na lekika na lobio ngalapa salinga mabe violence boyena boye mbamo batutu bandi mbamo ko soutenir nga. C'était comme ça. Oh parmi ba journalistes ezana bato yo bazaki ki osala émission na ndako Diego ba okuta yé moko mais mututa bima témoigner que moi so akosi Diego to ebie pendant des années avant d'aka yé moko.
balobate. Vous comprenez? Ce que wana koute zara bienvenue makanga héritier imposé à lobby yé il faut zala parce que y a za poumon ya orchestre. Soro il dit mais permettre ya zala na concert pour concert na ngesa nini et les câbles. Ezaki pour héritier. Vraiment. Sikoyo ngana mituna. Courage ango o ya kokene ko soutenir. Toko kene ko zwa bano maman na bango za na mauvaise foi même envers leurs parents, papa na bango. Aotala même pas que Diego lelo so carrière na ye avance bongi bana na ye ba ozala bien. Atali angote bongo nga mupaya aosa nanga nini. Wow. Vous comprenez? Est-ce que moi si wana ça les kana média koloba ke makamunyo sa salara pona Diego eza mensonge. Ezana omoni ba vidéo ya bana Diego ngalapa. Soko za responsable. Ozbota bana ozana bana ke olinga kabana o ina Diego. Oui, ça faisait mal. Eh papa. Soko za parent kota la vidéo wana ya bana ya Diego modèle babanda koloba pona papa bango okoyine mbala moko. Et voilà comment cette dame a kanga ba porte belé pona Diego. Tala siko motemo ya zanango. Est-ce que nga nakozwa courage ya ko zoye bana na ena boko la bango en paix. Na ozana mpete, na ozana pete. Aboko la bana na e bango moko. Nzamba osunga Diego na musique na e parce que nzamba ragiste. Nzamba ragiste a justifier ba innocent. Makam na e kanenga osala ngo malembe eko avancer. Omoni soki ba o détruire yo so ba côté li o côté bana e comme ça mutu faible. Trop faible. Fali a komai très faible na makamba bana na e na makamba niki. Eza dossier moko e chokaka tout le monde. Et pour muta télémana dossier ndengwana ezala facilité. Bango kutu baba na mike ba ebi eloroté. Mais lelo yo fali na bana wana relation za susté. Pourquoi? Parce que nani akondima yo soka moko ye na média lobika o salinga boy to vérifier té bala moko to koti na condamnation. Wow. Donc wana penza babosana na kotika la kozwa bana wana. Mais en tant qu'une maman, il faut kolimbisa. Voilà, mesdames et messieurs, boyende tozo. Déjà bana on a problème ti. Merci. En tout cas, bazaba innocent, j'ai aucun problème. Et puis nga la part nanga ata mukolo moko te na olongola ata $1 nanga na pesi na piate. Non, tu es une maman. Te na opesa te. Tu es une chrétienne. Je suis comme ça. Tu pries, non? Na opesa raté. Maman na bango fa bota courage ya koloba vérité o ya kosa na média. Ne peut-être nga na mutema nanga na ko longola ta suyer nanga ta $1 na pesa. So ezaka pona bongo. Jamais bazela nanga ma papa bango. Voilà. Moi ça fait tellement trop mal. Vous qui étiez déjà dans des couples, vous qui avez déjà des enfants, makambo ekoki kozala. Il faut bien gérer les choses. Voilà. Il faut bien gérer les choses. Dans les circonstances, d'ailleurs c'est la Bible qui nous dit, il faut tout misaka nzambe. Quand tu cherches à détruire, au beau sanigeno, détruire aujourd'hui peut-être même bateau ba influencer qui au lobby même 50 francs ba makambo eza ebele tout autour ya ba pasteur ya ba musicien ya ba chanteur bon oignon so aza célèbre kaka soit kosoli a tengami moi mokie il faut mutu mo aya na sima wana luka moi qu'il en profite alors nous devons faire très attention. Saratola Madjabou talent. Beaucoup de personnes bazo kolobelango, beaucoup de personnes basali ba émission ebele ezali lisanga moko ya ba bazo koluka komema jeunesse na moi beaucoup isami bino bozana kati kuna okoki komeka kobetela biso moi lisolo na yango te parce que bazo combattre ngo makasi ça bazo combattre ngo parce que zelo ka bien lelo na Congo producteur azata na ba jeune talent ebele o ba eboyemba ba pe na poso saela nzambe nana o produire bango qui mais soki lelo majabo ezuli kanisi ya kolokota ba ko récolter ba jeune talent wana nyonso tout ko faire avancer bango ko pesa bango misala po ba yembela nzambe c'est une bonne chose bazala ba magicien ou pas soki déjà batu basali label moko pona ko soutenir batu ba yembela gospel. Bon profiter na koyembe la gospel qui magicien na bango botikango
profiter de ça. Et c'est le malamu. Vodacom a salaki superstar. Boyebi état d'âme à Vodacom. Voilà pourquoi nga non mon akake Antéchrist comme to combattre ngo bato bazana misala molili ba on a vision ya majabu gospel pour la jeunesse à lobby. Yango ba combattre. Beaucoup de personnes se disent que au moni socle wana ba union so bazana kati kuna ils sont liés na mo pepe wana. Ah c'est que babiso tout wana biso lié, c'est pas grave. Est-ce que c'est vrai le pasteur Mike Alamba il n'est plus na kati ya majabu? Ouais, il n'est plus officiellement. Officiellement. Ça se passe comment en fait là-bas chez vous? Bah, conditions de Zaganine? Non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions comme les autres bah, non, aucun condition zate. Ah, Sarah. Mais où nous en sommes exactement? Parce que Namoni, deuxième saison déjà, bah, où t'as qui lancé? Non, tu bandité, mais lancement nango déjà, ils ont signalé parce que na minute au bandeko ba osala ba tourner ba kinayi Bukavu, Goma, bazo sala ba tourner na bango bazo beta ba concert, ba to ba yeba bango, ba promouvoir bango parce que ba osala ba album na bango et puis ba lancer deuxième édition. Qu'est-ce que tu peux te dire aujourd'hui initiative Yamalamu Oyo, Papa Bondo avec sa femme, bazui pour amener encore une fois peuple dédié na bozalisani yankolo na ba compréhension moko boye ya ko édifier lisusu bato à travers leur voix ba message au bango bazokopé ça. Mais quand tu vois le pasteur combattre ça, le pasteur faire des émissions, des prophètes faire des émissions contre ça pour na koluka moya ko combattre et peut ko détruire ngo yo en tant que moko ya ba ambassadeur ya majabu okoki kozala na message nini pour les enfants de Dieu qui auront le temps de te suivre sur Top Média Télévision na Télémonde 243 et puis je sais que cette émission va passer aussi chez Sarato la télévision. En tout cas, merci ngana olobaka ka plus na bana nzambe base à la distraité. Au moni na utopes exemple même ya Vodacom. OK. To ebi état d'âme na bango te, mais to soutenir bango. OK. Bango bazaoyemba kutu banzembo ezato baka banzema mokili ba chanson profane mais comment komika kana place o batu ba ko saela nzambe ba ko pesa nzambe lokumu batu bazotelemela ngo c'est-à-dire ezelo comment ko ezana mpepe nango ezelo kwa nzambe bana nzambe boza la distraité parce que antéchrist o bino boluka wana to komi na biso déjà na temps de la fin. OK. Ba olinga makama nzambe régner te il faut ya mokili nde régner pe dominer. Alors ngana oloba na bino kake so ba biso ba Sarah tozoko ba toujours na kati ya majabu c'est parce que nzambe ye moko en personne azana sima ya label wana. Qui vous paye vous les ambassadeurs et bato ya majabu mususu? To travailler na label mutefuta. Label mutefuta bino ou bien label ou bien couple wana mutefuta. Label mutefuta ka. Ah OK, mais j'ai même appris dernièrement que ba couple wana pe ba représentaka bato moko boye. Est-ce que c'est solo? Faux. Déjà le kuta. Donc bango mokonde bakolo label. Bakolo label. Voilà. Mesdames et messieurs, to kende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, tozo kende siko virage na biso ya suka juste pour na deux points ototikala kinango par rapport à ce qui se passe na mboka ya Dubaï kuna surtout bino ba influenceuse. Quand vous arrivez là-bas, vous partez là-bas pour aller manger les komboana, le caca. Sarah, tu es parmi ces gens-là? Je ne suis pas parmi, na ozala répété, né grandi, na makolo yesu, na ebi ke muto aza les grands magiciens ou ako changer via muto ezala ka yeme. Yé pas na un mot, likolo pe mape bomo ya mutu. Voilà. Donc bato ba okende kuna eza bato ba azala désespéré na vie. Ba mona ke pona bango ba supporter pas sina souffrance tenga supporter ngo na supporter souffrance na les cas na humiliation na supporter ba bloko wana nyons tout parce que après humiliation ils la gloire ya nzambe ezalaka de succès en succès ya bango wana et na dire moko ya moke et puis so ba pesio na gauche ba récupérer na droite voilà. Donc pona nga koloba bato ba kendaka kuna eza bato yo ba limita vie na bango ba koki souffrance té akena le moyen le plus facile. Voilà, mais Sarah avant Natiko doit continuer mais yo aux alaki wana j'en suis sûr que yo kwa ki même ata na matoi ya bato les conditions oyo bato wana ba millionnaire wana bazozwaka basi pona ko salisa bango ba pratique wana nyonso ezalaka nini? En fait ngala Dubaï na tikale lisola porte à porte bibinga na Kinshasa. Ah OK. Bibinga na Kinshasa banda na banda OK Dubaï
nayoka na oli solo wana te. Mais pour votre information même na Kinshasa porte-à-porte ça les maka. Ah OK. Porte-à-porte ça la maka. Au moins na ba fille oza mwana mwasi. Mais bazola la aussi comme on a PD na même préservatif et à porte-à-porte abomination. OK. Aussi kala jamais cause la lesbienne. Mais ba obligé yo. Po ba futa bino mbongo ebele ya vanja otala bino. Bo sepelisa na bino mibale bo fiba na ba sexe ya jure ye pas jure a futi bino mbongo makushe na bino te porte à porte ça mana Kinshasa. OK. Et ça mana Kinshasa. Est-ce que c'est lokasika basi babi mana ba ka poya et ça la makawa et ça na ngoka pokuna ebimele pa na bango pona bakaka même porte à porte ya sole ça mana Kinshasa. OK. Lelo ozomona ba fille ebele ba komi ba lesbienne musu ba linga ngote bazwi sentiment nango ba partout zo bazo kendaka bazo obligaka bango basanga na bango ekoti. Omona tango basali yango déjà omona ke mutu bozala jamais ba camarade boye banité. Mais ba bengi na téléphone lo Sarah cop mo eza ya cop mo eza mutu moko na besoin de filles bo sepelisa nya okabela bino $2000 talika akushenga te 2000 OK ba bengi su mutu mususu bokutani kuna defi boyebani te boyebani beta d'esprit te bokutana te mais ozo si c'est sexe a muto yebite et puis sentiment on a ekouta wapi bamikoti donc ils se sont transformés na moi sina mobile sans le savoir ba koti na kati ya secte moko sans le savoir. Après si ko sala acte wana ba yokani ba plaisir ba continuer ngo siko libanda ba komi na bango mwasi na mobali butazaka lesbienne te makomi yango et porte à porte mokili nzamba boma Sodome na Gomorrhe tala te ke ba bébé ba innocent bazala kama tumba mboka mobimba ba benga ngo péché impardonnable Sarah tamie batu basaka balie bakaka mais porte à porte penza yango batu basalara o basalara ba partout mama na porte à porte ezalaka nango déjà na Kinshasa porte à porte eza pourquoi bazo lobelaka bato ba bakaka so babi pena vrai porte à porte ba fi tout presque nyonso basala ba partout bana kati porte à porte pourquoi bazo accuser ba influenceur porte à porte eza ezo sala matin midi soir moi si otambola na PD bazo obligé yo aussi c'est ni sa PD boke partout PDP assisté sexe na yo tala abomination koleka na muto azolia kaka porte à porte ya suka penda ke nzamba tali na likola bite fona boma mokilio na linga ngolo ke toko na bwaka ngona mai inceste abomination 1000 fois na olinga ba influenceur ba okinolia kaka porte à porte penza yango eza awa eza na kati ya Kinshasa eza na Brazzaville eza donc porte yango moni ki PD makasi ki lesbienne makasi siko biloko wana mibale nde sala nzamba boma Sodome na Gomorrhe et surtout bandeko na biso excusez-moi eza na coin moko ya Kinshasa awa soki ndeko na moi ça kindaka mingi kolwezi bakatanga kuna mwa nini fo luka oyeba akinda ko sala nini kuna okomona kaka un mois za awa un mois za na kolwezi tu pars faire quoi là-bas bilanga kuna pe ezala raté donc voilà continue non bato bino bozo finga bata porte à porte tenga na olinga plus bato bazolia kaka ozana PD omona lola te osa lisumu ezobenga tala kutu muta bomi mutu menzamba koti on a dit ça péché impardonnable te tu imagines obomi mutu mozana na kati ya liste ya péché impardonnable te mais PD lesbienne eza automatique bokota lola te faut bo se repentir il est temps siko yo zana PD oza lesbienne liko nango saka ba partout o se ka ba influenceur o ba kolia ba kaka tamie balia kaka malam kutu balia kaka ke baya osala abomination obino bozo sala porte à porte eza partout yaya batika ba millionnaire wana po ba okanga batu na makasi te yo ndo za pauvre au moni ko supporter réalité so passer na moment wana te obite na kolia kaka bazokanga batu na ba chaîne te ke mundu kango alelia kaka non bazotu na yo okolia na kolia pour combien pour $50,000 olie bako subela yo ondimi ba subela yo okopangisa toilette na lolem ondimi ko pangisa toilette na lolem nyaso osala ozondima po ozoboya ko accepter réalité pire que ça libandité c'est pour un temps
Batu tozo mona lelo c'est pe na banga comme ministre comme député yoka pe histoire a passé na eti pas comme place a commis wana batu balingi via facilité yango baza prête à tout mon frère. Merci, voilà mesdames et messieurs, Virage Yasuka. Ah Sarah, oh merci hein. Merci, j'ai aimé l'émission. Sincèrement, personnellement, j'ai aimé des réflexions. Que le bon Dieu te bénisse. Voilà, merci, la jeunesse, où allons-nous? Aujourd'hui, pas si. Tous les supporter en côté. Les gens ne balingi kakaba apparaître. Tu vois, chemin ya ekulusu, chemin de la croix, et alines de la passe. Son dimi donc ekulusu, il faut supporter parce que derrière souffrance wana, ezalina babolam oyo. Rendre compte na mutu à mon côté, tandis que de l'autre côté, ceux qui na gauche, na droite, les enfants de Dieu, la jeunesse, le fille, le garçon, regardons nini o tozo sala et pourquoi tozo ko sala yango Sarah tozo kindepena siko pena tolinga pena tokita na tarmac. Quand tu vois aujourd'hui ce qui s'est passé na internet, le pasteur Denis Lessi, Peniel et puis le révérend Mike Kalambay. Aujourd'hui, pasteur Mike Kalambay embrassé Denis Lessi, embrassé le pasteur Mike Kalambay. Et ça message ni? Et ça message à réconciliation et pardon. Qui a demandé pardon? Denis Lessi mutasengi pardon. Ah ok. Mais ngala omonango et là on ensenga bako maka na justice. Pardon oui. Mais bah où t'as dit déjà justice té? Té ba si justice té. Ah ok. Il y a précipité ko senga pardon pour batika justice té. Pasteur Mike fatika justice à ça musala na eba interpeller à samba après ça ba preuve il y a ba proposition toi banda le basio pasteur Mike et après justice n'est quoi apprécier dossier na bango soki ça ndenge nini mais pona olimbisa oza musali na nzambe osali bien mais tika justice na procédure na ya la ndango tina suka. Est-ce que c'est important de voir aujourd'hui les serviteurs de Dieu s'accrocher et puis comment tina niveau il y a ba justice na ba justice pendant que la Bible nous dit vengeance na nyo surtout tika ngonza. Bible les a na place et autorisé que soyi boyokani entre vous, boluki ba sage, ba pasteur, so boyokani ka te justice et kabolo. Est-ce qu'ils ont eu quand même de faire le temps de faire tout ça pour comment la justice? Mais qu'on soit temps et au sala tout ça, ils attendent moi c'est l'équipe parce que mutu déjà nga kufa na kati. Pasteur Mike nga kufa. Le pasteur Denis n'a pas laissé, azaï toujours quoi enchaîner na ba makambu na ba émission des émissions quoi harceler so kufa makufa ki. Donc ba pasteur wana pe o ba mikolo wana ba yaki opekisa Denis lesté ke tika zande kona o yo kufa. Alors tant justice a 8 ans ça musa na e batika ça musa na e. Voilà, merci le révérend Mike Kalambay, que le bon Dieu te bénisse. Je sais que c'était un papa, il a un bon cœur. Azali un rassembleur aussi. Akosalaka makambo Bible oyasimbaka atangaka wana mais il a un cœur. Il a un cœur. Ceux qui sont un pasteur, ceux qui sont un musicien, si c'est ceux qui sont na mosali na nzambe o finga mu na internet. Le pasteur Mike Kalambay azate. Merci na nzambe parce que azo continuer ka kopé ça vie pe makasi. Reste comme tu as toujours été. Saratola message ya suka pour la émission o parce que yo na to kuta na lundi na tongo pour tout ça là un nouveau numéro continuité ya émission. Message important oyo bandeko bakoki ko retenir pour na mokolo lelo ezanine parce que tozonga la boto que préparer bon pour lundi. Ok. En tout cas, message important, c'est que vous supporter réalité où ils ont présenté devant vous. Ok. Si vous n'avez pas si, si vous avez souffert, supportez. Ok. Parce que nous avons la business class. Nalala balibanda. Les comme business class on a zongi labo tozongi lango lendi. Nalala balibanda, nazanga bisika ovanda, nazanga pe akolia donc histoire ya moulaï c'est que mutunyo histoire utara histoire azana passé et puis azana présent ana futur. Donc soko lingo koma netinga na na des secrets. Il y a quelque chose dans la vie et puis le plus grand secret à vie à Moutou, c'est la prière. Ok. Donc, ce que ça la l'autre, nzamba ofongo la plafond te mbongo ekita. Donc, il y a un petit business na yo associé à mon nzambe au mona ki makamune ko avant na suka. Amélia lelo obokete. Te
Eh mais oyebi singa na pesa na message et comme ba dédicace pour ça ba dédicace liste langé ali. Voilà. Et ça automatique. Nani ata déjà. Ba to ba la mail ya. Voilà, merci beaucoup na couple Bondo, maman Mariam et papa Roy Bondo, 16 ans de mariage, 16 ans de fidélité. Ce n'est pas donné à tout le monde, déjà facilité. En tout cas, Nzamba Batelabino, merci beaucoup na Amélia Moeba, la private de Orlando Domingos. Merci Nayo, merci na maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Bah merci Ebele Lisusu. Na maman Madolelo na Germanie. Motema ya papa Samuel Ngabora ba couple. Merci beaucoup na Jenny Beta industriel moi si à Pembe. Hein, la PC, merci na Tata Po FAPK, ma grande sœur chérie. Merci na président Charles Tamboué. Merci na papa Diego Milito. Merci beaucoup na groupe WhatsApp nanga mobimba batunyo stubo soutenir ngai président bébé maman Nathalie Dalia Onyema Eliezer Kanou Edwige Kalala Pamela Kabea Sarah Abouele papa Edi MK Sol Mbemba Makiala Kumba Ozia Masamba. En tout cas, Debo Bouchab, Clara Fikiaou, Rose Bonga, c'est la Kike, la Bino Nyons, Tuna Linga, Bino Mingi, Babona Tadingalapa, merci Nabino Zamba, Libosote, Apemba la Soukate, merci Pena Babone, Nanga, Nyons, Tour, Botala, Nanga, Bolinga, Nanga, Ming, en tout cas, merci Naope Tadingalapa, Nengo, Yambinga, l'émission Nayo, merci beaucoup, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, mon réalisateur, merci hein, pour ce travail, c'est tellement impeccable. Je remercie les ciels de t'avoir connu parce que ni t'étais le bon Dieu, j'allais pas te connaître. Avec le savoir-faire comme ça, ah, quel bon Dieu te bénisse. Salaire et bakami. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Vous avez aimé cette émission? Bopesa, merci. Un grand monsieur, il est derrière la caméra. Bon délivre, bon seki. Bon délivre, bon seki. Oh non, voilà. Merci pour ces bons métiers, merci pour ces bons travail. Merci Nabino Bayenyon Sobozu Libakuya Kolanda. Bisoso Jésus-Christ a été Nakoya prochainement. Nakoya prochainement le lundi Torozala a poto sa la binoka musala. Le bio koleka lelo et koleka lelo ndengenin, il faut travailler, il faut bosser. Surtout ce que Sarato l'a dit na résumé en gros pour vous dire dans la vie, il faut être sérieux, un point barre. Voilà. Dieu match kozala ki tok. Allez, toka bwana. Merci.